Tosambela Nabino et Longo. Nous allons souhaiter un heureux anniversaire à vous tous, partout où vous êtes en train de nous suivre. Même si aujourd'hui il n'y a pas de photos, il n'y a pas que vos messages, mais nous vous souhaitons bon anniversaire. Que Dieu vous fasse du bien, que ce Dieu-là continue toujours de vous bénir et de vous faire du bien partout où vous êtes. Couple Mukiadi Nanga, Divine et Joël Mukiadi. Excellent week-end à vous partout où vous êtes en train de nous suivre. Divine et Audrignon Pia, couple Noir Pia. Excellent week-end à vous. Koni Yake et M. Gelor Yangala. Excellent week-end à vous, couple Yangala. Je vous aime énormément. Wana Bayanga Moko Yandaku. Notre invité est là sur ce plateau. On va débattre avec lui. Il s'appelle Roi David. Je sais qu'à la maison, Robo s'est posé ma question. Oh, Roi David Nani. Mais il va nous dire. Les Kambakombo Ndengana Hotel et Milano Wana a expliqué Bissou. Yaye, a Defisaki, To Azwaki Abatu, il va nous le dire. Il est là devant nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Binonian, surtout. Hein? Il n'est pas seul, il est avec ses musiciens. Bonjour. Vous allez bien? Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon week-end. C'est Péliné la Monibino. Si. Tout le monde a eu mon copine, on s'appelle Binonian, ça tout vous a local. Roi David. Pourquoi Roi David? Pourquoi c'est comme hérité un esprit. Tara rezaka la Bible, mais na kati ya musique et communiquer. Yango utega na kati boum d'inspiration. Pourquoi ça nos présentation combo na yo vraiment vrai nom na ezanani? Vrai nom nanga c'est Mputu Kalala David. Mputu Kalala David. Autrement dit Roi David. Bon, ozalaki na monsieur Mputu Kalala David. Okomi Roi David ndenge nini? Bon, yango sigote makolinga musique. Yango moni ba pesa sikoyo bakabwala. Yo kate mutu moko kombo na Roi David pe na musique. Oyo kate. Bon, ngala ndi ezanzela la Bible. Parce que nyonso ya ra l'inspiration eza a reya l'inspiration za ra utara panzam. Mon era ambiti génération parce que ça peut ma génération pour les antivirus na bango. Antivirus na bango. Antivirus na bango ndenge nini? Orchestre. Oyo baninga la combo utara boete fo utara na musalo zo sala. Kasi yango toke na parcours na yo te. Tant na tuni vrai non na yo. Parcours na yo. Roye sabso sikoyo zala boye uta boye na sala boye yango na koma na Roi David. Yango tema na uti na monde parcours la musique nanga de banda ba belengi et ba belle carte internationale titre les cas de qui orchestre presque belé Paris Monde ya Kombotunani ba wenge donc na wenge nini bon na utana wenge ti uleka na wenge nini tuleka wenge kumbela wenga mukulu mais tout ça tante ya tout le monde était mais wenge kumbela osala combien de temps kuna bon tout ça temps mingi pour que na mingi azara mingi photo kin tu ça temps mingi te mais tout ça album moko barum mamicho barum ami yo nanga yebaka mikili musiko kenda omema mokumba fami mwana somi ya libota elikela bango sena yo mosala ya mi wala toleki wala et pas mukulu siko c'est la tête pas mukulu bon tukosi na BCBG à l'époque okuta nzembo nini oyezo ezali mako beta meto kato non ngai lo repesanga na yepe na posta pena na leka pas binada matin mais tant on a eu qui TH voilà le côté mabete tant on a eu TH musala via sali à rendre TH avec musala j'habite dans des jeux à la musique j'ai des artistes c'est que là prochain pour rappeler là je peux nzela et comprendre pe na nzela simalaye mais tout ça qui vraiment attend un petit peu. Attends, ça l'a écouté, ça l'a loroté, donc bon, il était de la fin c'est un chez Fanda. Mais on va donc vous savez loroté mais vous avez le privilège de vendre chez
Bon, privilège, c'est autre chose. Et ça qu'il fallait accadrer. Des artistes accadrer. Il fallait accadrer ce coup. On a fait accadrer qui peut tuer na bande, tuer accadrer, te salir peu fort, comme il s'appelle, pipiou. Vous comprenez? Il y a un des ce coup. Il y a un peu ça ce coup. C'était que nzela na pipi parce que biso pe tchaki pipi tchaki na milieu de tchaki show makasi ata wana ko tchaki ngapo na bana déjà boza déjà na akati ya makambo bon otiki BCBG après bon après nde sikoyo esengeli sikoyo maintenant faut artiste faut go travailler faut travailler nde sikoyo toki kusa sikoyo de travailler. Qu'est-ce que vous battez? On dit, ok, c'est qui te boye, ok, c'est mon qui te boye. Voilà, il y a mon tour, le bakito, to battu. Battu, ba répétition, battu, ba événement. Ok, c'est qui te boye, oh, wengine, observité, ya wengeti. C'est que anti. Anti, anti wengine, anti wengine, anti wengine, bateau voilà il est bien parce que mais toi tu as virus toi tu as virus pour on pas bien pour venir comment qui na virus pour surtout te séparer qui na monti on tout à séparer na monti attaque yo ya comme ça wenga séparation wana bokabani wana tout à séparer na monti pour biso de ba na wenge mobima na zamba to soutenir pour ça wenge ya go pesa biso courage au ça musala la force esprit tu reconnais au moins que pesa bino makasi au ça musala mais wenge za école tilelo wenge za école ata bino ba juriste boye lelo bo lobela wenge te mais wenge tilelo non le bango bien tilelo wenge za ba wenge nyonso tu osepela na nzembo ni nzembo oyo moko yoka na mbito tolobi te ko yembo oyo epsa biso kaka mwa nzembo oyo osepela na mais faut na mbata mo exem pas de problème aux libre Fifi Sola princesse oyo autaki na kote ya Sandria ngai presse charmante na kozela yo pembeni oyo esanga moi mpe lobaka te ebomba makambo mingi nga nabeta zege nga nayeba sekele ya motema na yo mokano nazwi mokano ya pipo simplifie moi la vie nga nasengise ondima rêve koma réalité mpe minzoto mingenga likolo lilata soya pene na ntango ya feti nga na aleli timeno kotika te kwani pozo yemba deja ozoyemba deja baloba la patience paye il faut kozala patient non oboyeli kozala patient poani yo bolinga yo mpe leader kaka nini kasi etindaki osala miziki yo moko nini leader mokolo ya leader ya yo mpe yango oyo ningo ozala leader na marke na ya leader so apesi bajeune courage ya mabe ndenge apesa biso courage wenge epesa biso courage otali badela foye otali balem prince otali bafonde masela mpo nde nazaka na orchestre nde ezala boye efisa bango sa nzela wana oyeba misiki ti ya yo opesa orchestre no kombo ni kombo orchestre eza planète 4S antivirus planète 4S antivirus elakisi nini planète 4S planète 4S S wana ezofaire partie premier S ezali son deuxième S ezali soin troisième S ezali sourire quatrième S ezali spectacle cinquième S ne na bombaka wana ezalaka yanga moko tozongi toyeba batelespectateur baotala na minute oyo musique nyonso osala eza ya yo moko te ezaka ya bato baotala po bayeba ata bayera bomba so bana bese na baya kamingi te na banda baspectacle asobike carrière solo eza pasi
dans le spectacle, il y a au moins la 5e. Il y a une carrière solo, ça passe, est-ce que vous avez bon? Carrière solo. Mais si tout le monde va venir pour comme Alélo, va souffrir. Ah, il y a pour une diminution, François. Mais, na ebita, tout le monde Alélo, un mot, photo comme ça, va jouer va toyo. Na comme ça, bango, pour pas toi caisiner tu. Deba benga tuenge na ba signo deba kino ba lela na idéologie mais ça génération après wenge c'est anti faut tout aboya azana kazana ne wenge tazana ne mutanti aza wenge te azana anti et on mona anti wenge de cette génération. Depuis au bandit déjà carrière solo na yo au sein de combien d'albums? Bon naza oyo la ko benga ngo deuxième album nanga troisième de naza na chimbonda Zoya oyo sikuru eza lokola premier album nanga ngo eza tiko anti embryema premier album Montréal si a une chanson là-bas tu peux misaye pour te continuer na sentir moi que mon compte sur une émission. Merci to la na ndze moment que puis tozonga. Voici les rois David, anti-embryement suite et fin. Diego Musique et Manu Lufaka.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anti Ambouema. Quoi nini? Mais Ambouema est sur faut t'aimer Ambouema t'aimer. Na vie no faut t'aimer Ambouema. Ata wapi, siko to sengi sur Ambouema partout, na palais, na église, partout. Eza wapi, na musala, na ndaku, na quartier, na barabara, na futu, na misa nyonso. To boya Ambouema. Anti Ambouema. Batu nyonso yemba na bango bazali. Tout le monde. À part Adamu. Na mema bango si wa pa na yo te po ko pesa bango. Secrets années de le maintenir bango nyonso tuboué secrets années. Bazo se retrouver normalement tant on va se retrouver aux oyeba. Koyeba musala. C'est bien musala on se retrouver. De baloba au chemin de faire l'homme doit se battre. Au bilad de maloba. L'idéologie. Mais musique en Zobeta déjà. Vous pensez un peu au ça featuring na mutu moko. Bon featuring na Bouyaka. Mais featuring makati ezakaka orchestre ngande totombama. Toyemba pe tokumi donc toyemba pe tobeta tout ça makambo yo tam soko le kabafi. Mais na entre parenthèses de motuni featuring na Bouyaka mona nzembo moko boye. Nani sikoyo nani oyo lobaka lelo so na yembi na ye bon muto opesa ne mutu siksa zate aba noko bo comprendre muto opesa mutu siksa zate mena yemba na me antaka po esa la mo makambu yosko bulaka nani bon demande na mona yango mona ora yemba la papa chéri ayoka papa chéri ande yoka papa chéri kasi na bien po to sentir papa chéri nde makambu seyo te chengati aza représentant ya wenge aza l'un des représentants wenge to le babon président ba wenge to ko le bango na sens président ba wenge et puis aza ode une école na tikali na ye bazana na père de papa wemba na père de Kester de la zone de la papa chéri la zone de la forêt de normalement radio na quand même moi garantie. Moi, sécurité, merci maman, merci Miss Famille, mais c'est ça. Moi, sécurité, mon bon na makambango. Parce que on appelle de wana, ce que net papa même. Mais on a petit courage. Que c'est écoute que l'on va écouter ici. Il y a le bara ici nanga domaine du coup bazati. Parce que on a binadam, on a de la forêt. Au moins tu as la garantie. On a garantie. Pour la le featuring kana papa chéri. Te na binzembo na nena monela ngo. C'est featuring déjà en autour de. Nzembo na nena monela ngo. Ça c'est le nzembo. Donc nzembo za na critère. Nzembo moi na mama. Nzembo moi o moni ba fait na biso lokola ba biso Lutumba. Asaki nzembo atiki orchestre là bas. Aponi comme cela. Tam so pepe kale tam so au moins là eza selon nzembo eza selon nzembo na moi aza pauvre pe akoma pauvre wabo ya toyoka tolia papa chéri c'est la vida de baronoso qui chasse la musique lelo po kotanga ke obimisa ta musicien moko baza ebele mais baza na orchestre nini baza ebele neti na orchestre nini baza ebele kasi neti nani aza na orchestre nini nakoloba
batabula rase babasoliso l'équipe là batabula rase naza na Guilhem Adova oyebi eti aleka mpe viva boya mwana viva wana Guilhem Adova naza na baartiste ebele mosusu mpe baobeta misiki na libanda ya RDC baartiste mpenza oza mpe fier ya komona bango nde bazoévolue naza mpe fier ko makasi mpenza omoni eloko ezanga nde mpa na biso awa basoutien mpenza yango mpona moni baartiste akomo soutenir donc c'est bien basoutenir bakotata baartiste bakotata makambo ateye mo mpe artiste mo baye asoutenir yo esalaka mpe bien ndenge naomona lelo esali bien neti na balider ya ba 5e génération bazali ozalaka na mwa lisolo moke na lider ya 5e génération ngai moko nde ngai oyo awa bamusicien na biso bauta bawenge sans pour autant ba 5e génération te baza banani mais so bakosi na génération bakosa yo ba 5e génération te ba véritable leader ya 5e génération eza babiso na biso apres wenge si banani c'est anti non après wenge c'est anti parce que bango kasi oza na relation na moto ata moko te bango tu wana bapi bango tu bapi oyo bapi par exemple okotanga kombana yaya bango tu wana bayebi anti bayebi le virus bayebi nyonso kasi lora bayebi oyo mpe otangi nkombo ata ya moko baoyoka bien nasobi natanga na botanga bango nyonso tanga kasi lokola bafere lokola bafali pupa lokola babile lokola baebele baheritier kutu ye moko kutu ayebi doje ya macampagne ya Jackie Lumba ayebi yango mpo batilega ti bakota baebele me balela mpe anti boye bien baebele so ozotala musique ya lelo oza fier nango ou soit ozomona obi bato bazokoma te me monoko musique ya lelo na fier nango te kana kana eloko nde nango ifo basala sikoyo ndenge nini donc moni bon tokoloba nga namoni eza kaka ke donc base retrouve omoni base retrouve mais babeti arte donc oya bayembi kaka ara yango eske yo moko oza nango yo moko ara yango oza nango na baevre na nebimi te wana soki eza bango mpe baza baevre na bango kutususu mpe ebimi te ara yango yo moko oza nalobi na sens ni okomprendre te kokotisa polémique te na eza polémique te tosolola alobi boye nabi naregete na ndenge neti ke mwa art esa neti baolandela ngo mpenza neti te mais donc mpona baspectacle ça va bango nyonso to ça va oza comprendre po toana baart eza baevre banzembo oyo ozongamaki banzembo oyo ekotikala eteyi explike makambo yemba nanu yayo mpe te ata etikala ata na mito ya bato yemba ata moke kaka mpona enda mpesa mpe bandeko maloba mpo tozokita deja tosilisi na ntango ya kala basi basalaka kolinga mpona mbongo te o mama omokili ezalaka bien kasi nga nalingaki sheri nanga puiske nazalaki kapable kokotisela ndako na ngai bombonda basalaka yango na zamba soki ebongi apres matila mokili ye arefize kutunga natikala nanga koyenga na motela ndeke Passez de moi, si mon pita, oh petite Anzuki, et comme il est comme Kama, Tobin, oh Miss Fa, Bayoka Bilengi, Bayoka Chilengi. Yo, mama, yo,
biso. Oh, yeah, yeah, mama, yeah, akoma koyenga yenga na balabala na biso. Tala esika tuuti jiponyeze nini tosalite mama nini tosalite Miss Faye nini tosalite Bella Makambo. Mesdames et messieurs, je vous confirme que Awa Nalazo Kamakam. Awa Nazoka Makambo, vraiment, Ngamoko, je confirme que Makambo Izali. Mais le spectacle, tout ça le matin, quoi moro boeza te ke batu baya kata moi chaque samedi to moi chaque lundi les autres à latin sko biloko boyo yo moko omibombi nga vana mata plateau ba yesenga kune loko ezate oyambaye ka tiko yambaye oyambaye ka rapose invité mais eloko ezate mais nga moko mnaza en face na yo kike makambo ezate sko zo bomba ba spectacle poani. On a le bateau, bateau bon. Bateau faut bateau bon. Parce que bateau c'est bon, on est sur beaucoup standing là, on bet ça là, qui mène à ce moment standing bateau bon, baya standing bet ça là. Bon yo to le besoin producteur té. La producteur ba assumer. Et attends moi muto benga la producteur té. Attends moi muto mo azata na sima wana. Ya na senga muto mo ba bien on dit papa chéri ozangi mo muto pembeni. Yo ozana papa chéri vraiment. Ozangi mutu moko pembeni. Papa chéri déjà za mutu munene. Bon ndeni okozanga soutien. Papa chéri mutu munene. Déjà c'est un président la biso, président Baptiste. Mais non mon neti yo moko pe. Moi ja. Pour toquer ma porte au mon neti. Pour toquer la porte tokara et panzan. Nzamba sala à travers mututi. Ya on a le but. Net naza na li peut-être na mela mai bo. Parce que nzamba fongo algola kitsenga mai. Ya on a le but na toke panzam. Ça na toke panzam. Moto fongo la. Nzamba tutse moto. Abi wala obeti so. Kendende go beta ba porte. Wana na lo. Père. Merci. Pour na baluki elionga mongo na zimwa miko na ngala baluseli. Mais nazo yo kalito c'est bon. Secret zani. Que ça n'a combo na obat batal. Merci bien Mangai Miss Fa. Ça c'est pour Scarpino. Ibrahim votre marque dit c'est le donc c'est le dé. Dans yo na image c'est le Oscar. C'est pour mon ani vraiment. Oui, ça c'est le dé donc Félix qui l'a bongo. Donc on a libéré na biso wa binadama. Dans la montagne de la Sénégal. Mais OK, non bien. C'est très ani. Et c'est que ça a boulot pour le catro. C'est que ça a boulot. On appelle donc musique de la moto. Musique est pas pour tout Seigneur se contacta. Vous avez ça pour Annie. Pour leader avant dia. Quand on peut contacter. Yo peut la vérité quand la leader te. Quand on peut contacter. Les lois yo sont leader à l'hôpital Kele. Yo OK comme ça ozong. Ils sont sur l'orchestre de Vandeni. Vous à l'aise to président zo suka kaka ye moko na président. Zo ba mo bien. Anti ministre là donc à l'aise donc à l'aise donc tout le monde a dit que Jean Wallace va bien. Ça la nana de là wenge toujours. À l'aise donc. Bon chic déjà. Triple à l'aise. Chilengi toujours. Dans un calme. Dans les locaux on reproché président. Donc il d'abord moi bana
spectacle, oui, mais sans blague vraiment. Entre biso, tout le monde a la caméra, tout ce qu'il a biso mon corps. Parce que vous faites un spectacle. Mais on s'en bombarde, au moins tu vas bombarder. Ouais, raison. Nana raison. Tu n'as évité tant sur ta téléspectateur mon corps benga. So na yo qui on kanga mo na éviter. Ouais, raison. Le bal à qui nous a camé tu pour un spectacle. La place est télé au beta. Moi, on va. Mata boye bokumbaka, bokumbo mfanye. Chamutu. Tous on n'a pas mère. Tous on est là yo père. Merci. Tous on n'est pas mère à ça mon spectacle. Après ça ta combo na et là week-end to ka mais combo na. Aline Josely, vous menez l'orchestre. 8 ans à l'orchestre, ce n'est pas vrai. Osa calme. Trop. On a niveau simba sko micro loba. Pour obina mais loba à moi mukie. Osa à l'aise. Obina ka kasi. Moi mukie peut se côté opé na poche. Et quand la kitoko. Yango ko zaka yo mo danser to vous est bien. Ouais, bien. Il est là azul pour la pourquoi. Yo le présidente. Yendo cheftel, yo no coordonné. On tout pas citer aux autres la baninga bien. Oh ben ça on tout passer que azama mpanzi. La personne la bino sala à quand. Pour ça la chaque lundi. Pour ça la wapi. Pour ça la Mamakanda na kwa kapu. De 18 à 20 heures possible. Nous sommes respectés bien. Parce qu'il y a les robina, fait ça. Tout le monde y est batteur. Il y a Zobeta Kuna donc. Mutabeti ba générique wa tu ya wa leader na native racing na télévision. Vous savez combien de temps dans l'orchestre? Siècle là, nous qui beti tout ba générique là. Yo moko. Vous avez bien, nous sommes bien. Osangolo mato na sepeleke na bino nyonso na staff staff technique na bino ba mafaba on basi tuko ba nyonso na biso na mboke nyonso na bakwa na biso l'émission ba merci à tous na pati ya bino. Merci beaucoup. Papa kuna zanega na guida mais na yoki okene lo bango bien. Na yoki vene lo bango bien. Bonsoir à tous. Na yo mokonzi. Mbote na yo mokonzi. Oui, mbote. Nisfa vraiment na sepeli na plateau na yo le match nous toujours regarder le roi David Alobaka. On est ensemble au 5 minutes de solo sur soit bête pas le tout nous sommes à Adamu Bachile Michile donc tout le ballet Makaba prince Makaba après Burkina Faso Burkina Faso ba flamme Kapa yem tazoya continuité maman soana donc il a pas vu na nous continuer ba faire vraiment on est ensemble 5 minutes de solo maintenant mobile zanga banda on est ensemble pour zala na yo kaka c'est plus vraiment casse. On est ensemble. Merci beaucoup. Vous savez pour moi là yo. Au sein la biso sumwe loko wana po. So bitonjo 6 ça. Toyo kangopo nazo ibate mais. Il y a répétition la minute à ah ma kanzangi ni sangoto. Balangoto bana kini ba ebi pour antivirus wa wengo ne ba bena eza partout là. Là, partout que la commune, surtout David, partout, nous tout à l'heure, parce que pourquoi? Parce que c'est la génération, la génération, et ce n'est pas vu quoi. On est en la troisième génération. Ça risque de bouder, mais surtout, et fait ça bien. Les gars, ils ont oh, papa, tu vas vous dire, oh, ils ont un bout d'acheter. Ils ont un dans mon sang. Qui se fait tuer, vous êtes au tennis, si vous avez la chose qui t'a mis sur le maillot, parce que moi, il avec une papa, tu vas mettre ici, c'est une appel à mettre quoi? Quand tu vas vous dire, c'est le moment. Ah, papa, tu vas non, maman,
Donc, moi, c'est ça, il y a une génération, il y a ma tête à fort, mère, il y a ma tête à fort, on a saigné, ma artiste, on va faire dans ma palais, on va faire la distraction, on va voir David, artiste de vie sur la génération, on a dit, on va beau travailler, et si on fait un rapport, tout ça, tout ça, les gens, les Gaulois, les Warriors, tout va aller pour moi, tout va aller pour moi, la coco, il faut passer là, c'est discipline, c'est respect, c'est fallait, il faut passer les 2 jours, on va dire parce que toi, la besoin de musique. Toi, la besoin de musique, et nous, on a un petit virus, ça va il y a un an. Puis toi, besoin de film à la télé, pour vous donner arrêté, toi, la besoin de musique. Toi, besoin de musique. Pourquoi il y a une chose 5 musiciens au Mbaka, deuxième voix. 5. Même à Tababina Filé, héritier, leader Kakate, Yozotang, papa chérité, Vensonité. Tokiti, Toche, Babina Filé, héritier, Ibra, donc Bawana Kaka. Tangela Bisso, atas 3 Kaka. Il y a deuxième voix. Nabola qui n'a continué. Pour dire c'est bazar bango wa masala na ba bango. Mais la boy comme mangala na ndenge le po bango ba le ba ngati. Ngai na le ba bien pour la bango qui bango tout ba mabe. Mais de quoi le dit la tegelo na bango parti. Première voix. Première fois. Tu es à 3 musiciens. T'es dans Bika, t'es tout au faux. Bah qu'est-ce que vous avez raté? Merci. Merci beaucoup. Ngana cheka 3. Bandolo va pesa ba mbote to 6. Ngana cheka 3. Ya première voix. Oba imbalikolo. Oba ikenda afama yumo ovando. Ya ba leader no ba communauté. Tolongoli papa chéri, tolongoli Vensone, to cheka ka bandeko na biso ba ye na singa o. Fera imbalikolo. Otangi de affaire. Après la likolo ya netbomo. C'est quoi le bosso te? Ba likolo, fala imba likolo. Déjà. Nani sous. Akolo ba nasa imba likolo. Sans polémique bandeko. Sans polémique, sans polémique. Ils sont anti, n'a pas la ronde anti. Donc sans polémique. Et c'est le mot. Quel mot? Ah, Watanabe. Boga. Imba imba likolo. Si on a balbum nyonso ebimi. Ya ba héritier yango babina filé bafali bani album nini oyo zora matin tolobi te kotiaka po yoka mais oyoki te olobi te ye vraiment à travailler eza na donc vraiment le côté mabe te omoni bino parce bino ba journaliste question anti-polémique, anti-virus, anti-tout. Awa tolo bakaka vérité. Awa to netinga. N'adapter nanga anti-polémique. Mais c'est l'édition au moment où on est sur la boudeille. Mais quand on a préparé Chimbondation, tu n'as pas de maison. C'est bon à toi comme kasi au bête album yate papa to citer tout ça parce que yo zonga la question na ngade album nini yo zo ko ucho beta to sisi na biso nana yuga na egiti ayembi wayo na mobo na c'est dans c'est que on a ça chilengi love chilengi Nanzembo nini kasi Nanzembo nini tita nzembo ya bozo msako nzembo muzani titre za nini bandeko chilengi mama nabiso love chilengi asina chemin de la gloire eza nzembo nini te bandeko
Ils ont le nouvel âge. Ah, c'est polémique, on a combien de titres? Elle a 10 titres, on a 2 jours. Ça l'a absolument le mot manqué pour le 6. nakomi lokola bango bana Israel na kati ya desert baya komela ikeleve piske osuanga na bika nakomi lokola lewa bana Israel na kati ya desert baya komela ikeleve sunganga nabika nakomi lokola bango bana Israel na kati ya desert maya komela ikeleve olewa sunganga nabika nakomi lokola lewa o bana Israel na kati ya desert tobeti biso la Bible délivrance ezalaka délivrance ekozala te parce que nana prophète amakasi prophète Sam Daniel kasamba mpsv na ngeli mingi puissance na ndenge makasi na memora tomemaka na nzela wana moni nzela wana nde bana Israel roi David nyonso wana tu ezaka na kati ya banzela nyonso wana yamoni chimbondation ezoya albumu ezoya sikoyo ebimaka bon dati topesa asute baartiste surprise kaka dati topesa asute oyo opesi dati ekomi esinga na kini merci pesa asute merci na ndenge oyaki oyo nayokaki na trouver le contraire félicitations bakamokili boyekola ondima baninga boyekola ondima baninga bolobaka teka na koteli bango mosala na bango kaa nde esalike na ndima te fo bandima te po nga naza na bino bango baotala eske nga nakokosa bango oyo bato na nga nakokosa bango pesi-moi 2 personnes mbote mais après pesi-moi 2 personnes mbote pour conclure na ye moko leader na bambote na nga mingi eza kaka pa ferme bilele na frigo la na kimbango wana donc danger nazomona jif mona salula après masolo sekunde betelanga mo eloko wana Kinshasa esepela talaka nga na alimentaire fo bagrafi ale toke sekunde bana bazobanga yo bazabane kitolo mwana togolo na muluge bosika antibilise olola na muluge mama bisifa sunda moyo na kanakile uluga na ya imachamu. Merci beaucoup. Je te comprends mais mot de la ya mwana salami bambote na baya. Merci beaucoup. Bon, nga napesi bambote na nga na famille alingi na bana na nga Julia Shadrach Maria Vainqueur na papa na nga José Lingi bambota to na linga bino mingi. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Nga napesi ka bambote ya to et pas pasteur Richard Motajiri commandant tigre pesa na légion na pesi lieutenant Zabolo na Kapembe bambota to et puis na bosa ingénieur Dadi Sanzemba bambota to Mobalaman Lisa. Merci beaucoup. Nga napesi bambote na nga mingi epai ya Dorcaline Matesia, José Ndongala, Prosper Ndongala, Eli Ndongala, Arsène Kabare, mon fils, Nabosante Ahmed Silo, Meselabe Bigonza Maki.
diocèse Boma. Merci beaucoup, leader Tosili Sinayo, Lilo Basuka, et puis quelques salutations à Bayayo, Banakini, Bazela, Nini. Banakini, Bana partout. Roi David, tu as Roi David, tout le monde est Nelson Mandela de la musique congolaise. Olobela moto mettre olobela. C'est voilà. Et tu olobela car on ça les arabes première partie. Nelson. Na mo na fundi déjà batut. Nelson. Na lobi on da ebi sali nga ya ngote nga na bola. C'est le tu olobela lisus. Nelson Mandela de la musique congolaise. La lisus. On a la chimbonda, ce bar qui chimbonda chez Zoya. On a besoin tout le monde a bandu, bas spectacle les amis. Makambo ezali répétition za ngoto na makanza apali place masoni ezalaka lundi au vendredi boya bomona baartiste nde topreparaka nde tobongisaka nde tosalaka yango na ndenge boye bino toboyaka boya kotala course déjà mais esprit déjà ezali mais bientôt bozwa bapublicité bozwa partout bozwa bandule bozwa boye chimbondation ezoya 10 titre naosenga basoutien qui les a l'oba mais moto poko après ça va ça la rien on peut se na ba on ne sait pas quoi toucher le ma mère là ayo ko Roi David qui est la studio Roi David taba ba tension Amanda Chan asala réforme tant ma sali ma mère tegi ba fufu puisque tu la dégué la hauteur wa fufu mais le lieu quand même zamba sungi quand même ça va nous sommes qui ça oui et on me dit que tout ce qu'on sait le terrain fufu mais quand même nous la sungi ma la chance nous pas à son avis la PCP tout nous tatro la PC ba tu na wengi mubimba bandaye moko pesa mukutina faire le chef de proue, voir les awengi. Oui. Après, on fait ça, la gamme pao, l'artiste va faire le choix, c'est quoi, l'artiste est déjà, nous, ça sera pour ça, mais il est zala. Et on les a clairé, il faut me dire que évoluer sur la ndéla, et puis noter ma malambo. Kofi na la tête, au bout de la tête, ça va être pour un nettoyer nos besoins. Quand les autres filles na tête et au bout de tête. Attends aussi comme un bon embellé que tu vas mener la tête. Yo sara musala. Sara musala. Sur le katana mais musala nettoyer nos besoins. Pour tout le monde va faire la sortie que on va continuer. Et on monte dans la main et pas prophète dans l'ensemble d'aller FPCV Mobimba. La PCV en beauté, la PCV en beauté, la PCV famille papa Tchono Mukima, Samchona, la Bilitona, Miguel et 3F, la PCV Gérard Abisso, Kakessa, la Tatine Bines, la PCV donc en mot tatou, la PCV, Patotou, sans oublier, Président Abisso. La musique vient de Chacho Salema, président Abisso, président Abisso Mokalomo, président Abisso Bouya, Zamba Sunga, ici qui t'en a besoin parce que connaît la Abisso Noire, la fille d'Abisso Noire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roi David. Maliboso Membala Soukati. Merci. Je pense que tu es un beau souci. On a fini, mesdames et messieurs. Je vous dis merci parce que vous étiez là. Monsieur, merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Je vais tout avoir. Je n'avais pas l'argent. On m'a disait comme des voyous. Oh, l'argent fait l'argent. Chikouma. Bomo est comme la bomo. Chikouma, l'argent fait l'argent. Simba, vous ne tombera jamais. On va t'en